Vérité universelle présente votre humble servante. Bonjour, ma chers internautes, Bandeko Balandia, émission Nabiso, expression des artistes. Pesamela Kaipa Ndeko Nabino Zemiman Kunga, autrement appelé Joanita. Voilà, abonné sur la vérité universelle TV. Nika Kaboebi to sala musalango parce que to linga kayango. Vraiment, na linga mingi ceux qui nazo bande émission nangai. Ya abonne-toi massivement aux autres langai. Kotika la yomo côté benga papa benga mama benga na ko na ba bébé ba s'abonner massivement na chaîne Nabiso la vérité universelle TV. Ekambamina oyo bengaka mon boss c'est John Simao, hein, depuis quelque part moi na poto ya tongo o penza za la soutenir makasi epa ya maman Mishka motema na e. Vraiment na émission na biso ya lelo o ya expression des artistes. Aujourd'hui j'ai pour vous un artiste vraiment à Zalaki, vraiment moyembi moko ya munene, hein, place moko boye to ye ba lelo. Il s'appelle le frère Jonathan Chanda. Vraiment, baluba nyonso weto bisika bozali parce qu'aujourd'hui tous on a bino moko mulubaza le frère Jonathan Chanda. Avec lui, nous aurons parlé de son carrière bisika ninauti pe marambo nini etimba ekakati lelo azana musique congolaise, précisément musique religieuse. Bonjour papa Jonathan. Bonjour maman Jonita. Depuis États-Unis, depuis States, nous Jonathan Chanda. Wani tozanaï. Deko Jonathan betela biso solo na yo lelo za musicien chrétien. Mais to ebi moi ba maramwane sala ke moi ko yeba na makasi sinon penze pesité. Mais oza mutu moko uti pe quelque part oza na maison moko bimela. Ebi se biso mo li solo no ya cursus na yo tu ko malelo bisiko zali. Oui, Ndeka balobaka mutabuta mara jamais sans papa sans maman. Bon ngai musique na bandiango vraiment mutabandi ko prendre nga moi musique muke e banai na ndako. Grand frère ngai Blanchard alama abane ko laksanga ma koyemba. Après ça ndé na ko kene parcours papa Mumbaya ko zwanga na ko kota na AMCC na groupe papa Mumbaya. Ndé place ndé na bandi musique pe na yekoli musique, c'est ça. Donc, ce qui lelo na komi frère Jonathan Chanda batonyo soba ibinga na zape président ya AMCC Changu. Donc ce qui za bongo ezaka pona papa Mumbaya nazo pesa kimia pena na molimo na ye nzambe wana bana bateli kaka place azali, donc c'est ça. Vraiment la famille c'est papa Charles Mumbaya, vraiment famille biologique, vraiment que l'âme du papa repose en paix et surtout la grande famille naezali vraiment famille chrétienne. Au lobby que bandaka koyemba nanda kusima papa Charles Mumbaya ayekozwa. Frère Jonathan okobeta biso moi akapela nde momora ya papa Mumbaya kala po bato bazolanda ba se souvenir ata na moi le yembo o ya papa Charles Mumbaya imarakala. Alléluia, tokumisa Yesu Masia, Hosanna, kembona yawe na sepeli kolo, tokumisa mwana na nzambe na likinda, atika kilola aeko pesa bomoi ya seko, kembona Yesu mokonzi na bakonzi. Mabolongo nyonso ekumamela yawe, mingongo nyonso enganga kembolo kumuna yawe. Alléluia. Vraiment na moni susu na kanisi susu ndenge penza bazalaka penza bloc vraiment lelo frère Jonathan olongwa na groupe ya papa Charles Mumbaya. Et ça kaka tango papa Charles Mumbaya kufi to avant kufa. Non, kolongwa ça veut dire eza kilo trop. Tolongwa te parce que nazaka na AMCC. Mais kokola tant on a coli to que ça nouvelle semence. Donc tant on a coli tout c'est une nouvelle semence na ba ser lombongo. On a ba papi Bofé, na ba Junior Kadia, na pesi mbote en France. Donc tout c'est une nouvelle semence ndé sikande tout ça qui moko bima pour de misa so elo ko so sika. Tu vois. Donc c'est ça le problème, c'est qui est tout qui m'a mouqué papa Mumbaya mais tout ça qui na kati AMCC kaka mais to meke comment ko fungwa maman mouqué poto yebana na ba ser lor ser Dorcas Kaja, donc c'est ça. Est-ce que papa Charles Mumbaya kanga bino
Non, abano kanga biso te. Esengaka mona so akoli, esenga fa bima. Moni, so mona azaka ngulu makaka zo telema zo tambula te, ataye moko nga sepela te. Esenga fa to tambusa mo makolo. Poto ebana lelo ba David Lukezo, ba bima, banana Lukezo ba bima, ba Sandra Mbuyi, ba monsieur ba bimebele na nzela papa mbaya. Donc c'est ça. Voilà, chers internautes, vraiment, autozanan de konabiso bengi Jonathan Chanda, donc tokolo ba musicien, donc moi na papa Charles Mumbaya, vraiment et ko sabiso penza ki toko makasi tozo betane ma solo. Na bosanité wa bengi mama Evodi, mama ya Kena, mama Emeraude pardon, mama ya Yodi na Kena ya vraiment bisukoza ba mbote belé depuis États-Unis. Papa Jonathan banda au bandi maramna yo ya carrière na yo solo et ça fait combien d'années déjà na marambo ya musique ya yo moko? Oui, pour na banda musique tina ko malelo nazadina na 31 ans. Ya musique. 31 ans de carrière. Oui, 31 ans déjà. Ya carrière ezaka moni ozangi ba soutien, ba soutien bazate, tilelo ba soutien bazate met ozo bunda. To bima parce que musique yango ndenge komi lelo soki olobi ke omikoti sana marambo mususu au mona okepe na ba canal batu musu bazokende osimbikisi soit au komiso kindenge nini donc yango biso tolingi nzambe nde asala biso ngolu poto tombola musala na sans nzambe moye to mwana ezate sans nzambe moye pena lika na TVA ezate moye pena lobela makambo ya musique ezate donc c'est ça. 31 ans de carrière, frère Jonathan, 31 ans na makambo ya musique, 31 ans eza ebele mingi. Combien d'albums déjà Oyo ont réalisé? Est-ce que na album Oyo réalisé wana ba clip déjà bimi tout au zongo wapi parce que déjà ce que ça déjà toye bara déjà bato ba Holanda biso déjà bazora déjà babik na bakai. Bon, on a 31 ans wana na imbi kapa batu na imbi passer Dorcas na l'album na liboso wa imba epo anzambi kudilu pandolwani. Olonga point. Non na zaki invité. Nazaki invité ka nongo benga na sala animation et ça m'a bwana lele bwana ba bwana le bwana lele bwana ba bwana quand j'entends na katuno muki moi dans tunyo longa point parce que toi bi lelo ba mission ka tsaba comme bonté na longa ki po na monique na ngamoko peut-être na koki na sala pe eloko na ngamoko ko comprendre parce que batming ba comme le ba comme musique le la business tu vois on a tuni olonga pona nini or que zaki na kaka invité voilà continuons. Oui nazaki invité parce que on a za ser na ngai na lekine fili donc na lekine ya moi si nani moi no azoyemba mama lidise donc c'est ça on a ba lekine biso na bana na biso donc tout le monde bazo kokola donc tant on a bandit na yembi nzembo wana to boaki olinga libala rache mama rache olinga mosala rache ya rache arraché yo rache donc c'est ça on a l'époque wana to yembaki na papi bofé donc sikoyo tant on ça la néwana et c'est qui n'a ça l'appelle un producteur mais na RDC pour producteur a produit yo isenga kama makambo soit bosangisi makambo ya na moi singamo boye isengi yo besoin singabo chapo parce que ba biso parce que banze bobele ko mobetele les aka ba domination donc c'est moi dominer moi ba tout après ça et li moi mais banze mbo kale yaki différent oka nze mona na bwaki miso na ngai epai na yo na kozwa lisungi ya pasi na ngai eko uta wapi epai na yo osalaki lola na mabele oyo oh kolonanga pelisa moi banze mbona et yaki opesa et pesa biso na ba chair de poule hein motema na ngai donc balanze mbona et pesa biso moi ba leçon moi au travail mais lelo au monde nzembo sali kaka 2 heures du temps hein 2 heures du temps na rôle baneti 2 mois 3 mois 4 mois wa elimwe et on a préféré qu'il na zela temps nzambe so nzambe lingi na sala banime c'est mon tour et ça linga ngolo nazaki na un producteur comme on a Tony Lomami mais contact yanga na yokanité parce qu'il y a biazo idenga nga ça producteur mais biazo idenga à ça la production ya album
mais comme na katikati non tindela nga album nasala ngwa wana panza nini parce que tindela nga iba moi quelque chose ya osaba clip nga so non faut pesa nga moi mbongo on a coûté le studio bon on a payé mais moi ba tendance c'est ça qui moi bien té ya wana mona bagi non tutika ya vanda nga pe na vanda ya wana album c'est mon tour eza et luka mutu azana makuki amoni ki akuki ozongo en charge eza na wana pour parce que to sali mikanda na mutute na zwimbo nga mutute na sali le roté donc muto amoni ki akuya ko sala na album c'est mon tour aye porte eza au fond. Voilà, on a préféré naïbise yango et pas ya papa en vanguard depuis Afrique du Sud depuis Cape Town moi na yeyo mutuye ya kucha maboko. Album c'est mon tour et ça on a combien de titres na kati album c'est mon tour. Album c'est mon tour ba titre belé mais mes préférences na linga ina tchakara 6 titres. Na linga tchana 6 titres et ba chanson clé oyo ko mema ba na nzambe tina ba moment moko boye pour bazala na li pamboli nango. Donc na linga tchaka 6 titres mais ba album penza eza ebela banzembo. Donc sotobi tolo ba ke album il y a ce moto qui atteint 31 albums. Donc on est dans 31 ans de carrière, on a 31 chansons on a côté dans le studio. Donc la ligne kara mutaika katilipa abimisi ya katilipa na vanda nanga déjà so mutana posa kara o memba bongisa kara yayi mais nazana banzembo c'est belé mais na c'est mon tour na tcheka 6 titres na sali 2 clips donc non na sali 3 clips est-ce qu'on a osé là Mouto akoya pour Azwango, c'est ça. Na 6 titres wana déjà ko tangela biso déjà ba 6 titres ba nzembo eza nini pe chant promotionnel quoi o ezwa que bana nzambe bakoki kozonga na ba plateforme nyonso pour que bayoka kango déjà et ça la déjà promotion ya ba nzembo ezwa na sima. Bon, Banzembo on a 6 ezali c'est mon tour yango boko chanson promotionnelle autobandi promotion. Deuxième titre est Limbi Sanga. Troisième est Molimo Santo. Quatrième est Libala. Cinquième est Natondio. Sixième est Adoration. Adoration, on a sali moi mélange avec adoration. Donc c'est ça. Dis-moi Libala, non, que ça na 4. Tu es qui kala, bazema Libala ndia ko beta moi mingi mais bunga ki ezala souté banzema Libala nezala souto moni le pasteur Moïse Mbi azongisi banzema Libala na yo pe na yo ke beti nzema Libala yongo linka ka po pasteur Moïse beta ki on po beta auto ka ki frère Mbute zongi auto nini kaka. Non, en tout cas pinanga na ba polémique na linga ngote. Donc moni musique et inspiration. Justement ce qui pasteur Moïse abeti na ye Libala bon. Les inspirations naïe nzamba pesi nga la beti libala ça fait 2003 depuis na beti libala et ça est une occasion de robima et avant il y a pasteur Moïse donc nazo lobela penza libala moni to ko yemba biso nzamba libala mais ils ont un verset biblique ils ont un verset biblique ils ont que terre à terre on comprend maintenant dans ba Yahweh asalaki mokili ne bandela mokila saki mutu fwa bala alonga pa parents na bala c'est biblique bandi na Genèse donc pendant la Genèse c'est bandi ti so to comme la Genèse 26 au monde place nzamba sali mutu na lilingi nayi et moi apesi mzela na mutu abala to te ya makambo za biblique to yemba te to yembika pona bolingo pona lo mono ça na fête donc et loko c'est nécessaire nzemba libala na ba yo ka ba comprendre que non c'est biblique. Yahweh asalaki mokili na bolingo nyonso asalaki pe moto na elilingi na ye aekokela Eva na mopanzi ya mobali ebandela libala nyonso wana libala ezali mokanongo na Nzambi ekomama na kati na Biblia mobala kotika ya babotie akosanga na mwasi na ye bakoma nzoto moko bolingo libala nyonso wana Yahweh.
Vraiment, bina kota ki na nzemo na bi tena bima. Na émission pardon, hein? Parce que internaute ba mourir verté universelle TV za la rabo ambiance na biso na plateau. Vraiment toujours continuer na sengite ko pesa mote na celui qu'on appelle Orligno Chi, un grand frère na moko propre ingénieur ya vanda pamba te donc azalara na déplacement. Beni Mwamba, ma copine, mon amie, ma soeur, un merveille bino penza boze yanga libota. Vraiment Dieu merci na sima ya caméra ko bossa na te penza. Hein? Moi, extrait, il y a clip, il y a chant promotionnel, vraiment, oh, il y a Papa Nabiso Jonathan, Chanda, c'est mon tour, au kata mwanda mbobo ke libiso yango kuna na régie, po balanda pe ko sala biso bien makasi. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, c'est mon tour. C'est mon tour, c'est ton tour, c'est mon tour, c'est ton tour, c'est mon tour, c'est ton tour, c'est mon tour. Oh ya ya, Yesue, Papa na lola Samba lola, samba lola. Bato babali basilisi mabala te o. Yope mokolo ezali okobala bakobeta milolo bato baboti basilisi bala te na lola. Yope mokolo kobota bakobenga yo mama mapasa Teni nasekaki ana ekomaki na suka ana botaki Samuele ekoma petu na yo oh ya ya oh ya ya Zambalola, Zambalole, Zambabikamwe, Zambenalola, Bato bazo sala masilisi ba compagnie te o bakangi pe ba compagnie te mon frère na ngai. Chômage elembisa yo te na ndako. Lobi okosala kokoma mokonzi bato bakokamwa yo Kitia mokonzi lelo ezalango nasuka te o lelele mokonza pesaka yango mosala mokonzi nzambe apesaka moto aswaka na se atomboli Zamalola papa na ngai Fongola lola tomona zika mwaye Merci Bongo, hein? Tala kakaba bengi moko, Dieu merci derrière kama, merci pour cette image. Vraiment fort Jonathan Chanda, ba inspiration no yutaka wapi. Papa tebele soki na vani na mwa mai, na otala mwa nzete kolo asali bandeke bako yemba kandenge inspiration na nge uti. Ya yo inspiration na yo eutaka bisika nini? Bon, inspiration nga vraiment na loba eza Bible. Ngai so nazo yemba musique eza Bible. Donc Bible eza tellement na bango eza zamba makomi ya maloba. Yango neti ndanga na sala banzembo parce que na so na tangi Bible na mona paragraphe mo lobi na Romains 9:10. Donc les olobake ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na yo tu seras sauvé. Donc tant qu'on confessé Jésus-Christ yo vous a sauvé. Donc et na condition moralité. Donc c'est ça. Donc tant on a sauvé, donc on a l'inspiration et belé na kati wana na kati tester wana. Donc tu vois. Donc on attend la Bible trop banzembo mingi e la na Bible. Neti nzembo na baki ya molimo santo eza na katani. Nabi he molimo nanga sanjola yawe e yawe nzambe nanga yoleki monene monene nalingi na yemba
naemba na mosuni te naemba na molimo oh nalingi nayemba naemba na mosuni te naemba na molimo oh Monzote kweyara molimo esala ememanga na badimension mosusu ya bonzambe molimo nanga sanjola yawe tala Vraiment, je vous dis, internaute, na yebisa bino nzembo oyo ndetango nayokaki yango na bi Frère Jonathan Chanda, tika na zombala moko. Vraiment d'abord sanité zopesa bango mbote la grande famille Canal Gospel Live depuis Afrique du Sud et aussi la grande famille encore Canal Gospel Live TV for Hours. Vraiment la Queen Mother, maman Jolingoma, coordonnateur Nabiso Cédric Mavungu, sans oublier la grande famille Otozo Lelende Nabiso, le frère Junior Lukumwina. Vraiment. Et tout ça la passe, makasi, vraiment, ça blesse vraiment. Papa Nabiso Jonathan, musicien ni na markayo. Depuis bandi koyemba, muto a markayo makasi. Ba musicien Nabiso no soto yebi. O penza oyoka ka pe musique na obi pe frère o penza nga ko yoka mingi. Pona zakana plus mon azwaka. En tout cas, basé belé, mais so senga moko et masanga le roi naza moi jaloux ou bien naza nasali mabe. Te bakoza na bango ebele papa baza na bango ebele mais na mutu moko penza wa markayo bazali o penza asima motema na molema na pe molimo na yo Nzita bana poto do na kin vraiment makambo bani ko beba le frère José Nzita sima yo na mona za baluki na ye pe bilongo komi kokokana parce que le frère José Nzita ndé a markayo sikoyo ukota nko frère José Nzita ndé wa totonga te nakota na groupe ya frère José Nzita te mais nalingaki mingi parce que tous les musiciens au moins ils travaillent à Mungongo babilo rasalaka isa bilo mona rarement on abi ameni yelelele ameni koloku mama yelelele koloku mama ameni zamboyo moni mapata osala na likolo na mona tanzete kosimba ngote ekweyaka te. En tout cas les frères là azana ba biloko ngana sepela nango donc c'est ça partout mais ça été pour l'émission partout bat balobaka bon tona ba très toza ndeng moko to binaka ndeng moko toza bon la philosophie na biso za marque moko mais solo na kota na groupe n'était parce qu'ils a kangolunga za président et un groupe songolo et pas za président groupe songolo to kuta na pe mingi bat balobaka bon il y a Betty ngana go beta buye bat baka mutam susu il y a ngana Betty tant il y a Betty batabi oh mais basaka ndeng moko parce que na banzembo ebele neti nzembo na za nango nzembo na Betty on a bon monter mes alliés. Oh, Kimbo na yo, Yesu, yonde yo zali nzambe na ngai, yondo zali de nzambe na ngai, soki na yembeli yote, na koyembela nani, poete, mokilo esimbama se na liloba na yo. Ozoka, soko yoka ka ba befe ya nani ya Nzita. Donc c'est ça. Donc on a vraiment muto on a na ba bilo comment on a eu. Donc c'est ça. Comment on dit? Non. C'est pour cela na lingara mingi ko kolobaki na lingara musique na epe na lingara yemuto. C'est ça.
Vraiment, chers téléspectateurs, chers internautes, vraiment, tous ceux qui bino que ma solong ozokoba. Donc, so Monica face à frère Jonathan, au Monica face à frère José Nzita. Ozo mona ye, muto balinga ko kanana ye, kolata ye, attends à 100% mais au moins 80%. C'est la ka bongo. Oza président ya groupe Nini frère Jonathan. Président du groupe Nini, oh ya Yomoko, groupe na kombo nango nini. Groupe comme on les chandeliers en Christ, donc chandeliers d'or. Donc biso toza justement Nanjili, tozo ça répète Nanjili, dans quartier 1. Donc toza groupe il y a 12 personnes où tozo travailler. Bon ba misuso OK ba esi capé bazali mais nanto c'est bon on a groupe parce que groupe est un statut. Donc, tu as la ratoye, la vie spirituelle à Moutou, après tu as côté dans le groupe. Donc, c'est ça, mais tu as 12 déjà personnes, 12 personnes, Nangamou 12. Mais notre chez groupe réalité, vie spirituelle, il y a Moutou, va au côté d'un groupe. Parce que depuis le groupe est belé comme Rafata, le Yokoti, l'équipe peut mettre moi à capel, la Mourosali, au moins ni Bakoti, mais binoti, vie spirituelle, wana. Ouais, tu as aussi ma pardon. Non, ils étaient pour na bongo. Au moins, tu as la mutu aza likolo na makamunyoso. Au moins, nzambe. Tout ngara kombo nzambe, mais aza likolo na makamunyoso. Ngaya wa. So na beto témoignage, on comprendre que tina na sambelara. Tina wana on comprendre. Parce que lelo naza frère ti, lelo naza serviteur de Dieu, naza prophète. Naza prophète de Dieu. Vérité universelle TV. Alors bien azam osali azanani prophète. Donc le frère Jonathan azali artiste musicien chrétien, pas ali prophète. Prophète nga tozana ra ba faut que nous passer ça kolima encore. So pasteur bimana to okete. Non, bisakoli nazo bisa bana nzambe bwana poto. O bazana ba Afrique du Sud, Angola partout. Bisakoli ezate lokwa bonganga. Mais bisakoli za bonganga. Donc oui. Bisakoli za kwa bonganga te, mais bonganga. Expliquez bisona. Donc ce qui n'a lobi bisakoli za bonganga te za bonganga, ça veut dire au koki jamais kopé sa mutu bisakoli mbala moko breti boy pou o ne na mono boye misuna yo o lati boye nakati o na sakno wana 5000 les appels juste non les a bon côté et ça na mutu oyo azo pesa yo directif c'est le Saint-Esprit canalisation panzambe donc Jésus Christ a pesi Saint-Esprit message Saint-Esprit émission on a litoyi au pesi message wana yo zali comme micro ndenga na loba na micro boye et qui ndembala moko directement bazo yo kapé bawala c'est ça donc ce qui mutu moko boye na ndako nomba mo akoti ayena message ya nzambe oyo eye mbala mo apesio mais so abali ko peso ce message à 6 places yesu bisakolité bisakoli eyaka mutu tamso azate vous comprenez mutu azate. Donc, frère nanga to kutanite to ebanite, sœur nanga to kutanite to ebanite, nazuli message nake lukaye. Et puis message na ba penga na identité, nanda kwa zalaka, ne sika vandaka. Donc c'est ça. Donc bisakoleza bongo. Donc ezate kara boy na kati église maman, telema, nzamba zo bisanga boy, te wana eza ba ambition. Nathalie ka boy, Nathalie frère nanga za timide hein. Frère Azara timide. Sœur, je n'ai pas silika makasi. Maman, nous avons besoin de sœur au silika makasi. On comprend? Non. Tant maman, le bien bon, comprendre que non, au silika makasi, mais bataille kara philosophie na on ngozali. On est abisakolité, on est imagination. Donc imaginer kara petit message. Et on a bisakolisa bonganga c'est ça. Donc nganga kisi yo azali kolo. Yenda likiba nganga nyonso yenda opesa message tant message ezana bonganga nango tango luba mbala mo muta comprendre que yango na pi na date oyo ekokisami mbamo tu vois donc exact que elo mo ba pesio exali 5 ans après exali on peut l'autre maintenant balo bano dans 2 ans nzamba lobi e okoma boy donc dans 2 ans dans okoma e koma ekokisami parce que babaki na eleko oyo Sarah obota
Comprends? Quand il est il est gaïté. Isaac Ayaki, c'est ça. Il y a qui te babi, ça va pas lelo. Ça va pas petit lelo. Isaac n'a il est de salami après. Il y a un débisa. Voilà, Namoni Bana Poto Biskene Sobozali, vraiment avec notre coordonnatrice Laura Gilabou, pour comprendre que ce qu'on appelle la prophétie. Vraiment, le frère Jonathan Chanda, vraiment, avec son album, c'est mon tour. C'est mon tour, c'est mon tour, vraiment. J'espère qu'avec Dieu donné, vraiment, balançant les sous, mais bayoka yoka yango, et ça la paye bien ma casse. To continuer l'émission d'ambition et l'élo. Jésus, alléluia. Akabalo ko balando, nakopala, kosimba de ayaloba, kosimba, yaya soki balobe ko bota te loba, nakopota, soki balobe ko bonga te ebisa bango, nakobonga, soki balobe ko tanga kelasi te loba, nakotanga, soki balobe quartier balobe ko sala te loba, nakosala, soki balobe ko sala mutambo te ebisa bango na lolendo nyonso, nani nga siatakala motomama Samela ngaya azale motomama Sama ma journaliste Congo azale motomama Sama ma o sente o akosala nini akaba kosala ekolekela bango ekosisa bango akaba kosala bango yakala kiko leli leli lele leli leli lele Zambe na ngaya ene zambe na pika Zamba capitaine Serge Piana yoyo Zamba pasteur Billier Zamanda yoyo yoyo Zamba Arlette Ngoya Akaba kosala ekolekela bango ekosisa bango kosala bango yakala pito Zamba Billier aza kosala Simba Allez, Zambe na Satan Oponi nani Eko loba na yo Kinuma na Zambe Oponi nani Sere loba to yoka Nakozala masute Nakolanda eze Nakogota lojete Nakolanda eze Yeswe Yeswe Voilà, Nabosan était celui qu'on appelle le Moïse de la presse. Bisikosa bambote belé, vraiment bambote mingi. Peli sousou, mes condoléances à la famille Mobimba. Il y a de konabiso papa Ilunga, vraiment au père de kono penza mes condoléances na yo. Papa Jonathan Chanda, au sein de l'église nini. Est-ce qu'on est église na yo pe? Baza bato première soutien na yo ba soutenir yo. Bref, que chant promotionnel na yo c'est mon tour et bandi est-ce que aux okapé ba idée ya ko sala ba promotion yanze mona même sur CD audio leki na église na bino to ya ba communauté na bino ko beti ba to so mata CD na prix moko boye est-ce que ba idée wana ton église na bino ba soutien na yo penza ba biloko wana ezala ki te poti lelo 31 ans de carrière album non bimité ça fait mal. Bon, soutien église. Moni et là on va surtout banolo ba mambe église net au comprendre ba nzambe ba comprendre même na poto ba comprendre. Église a na RDC na Congo na Kinshasa et zaka ka justement pour na oteka parole. Biso toteka parole te to tchaka offrande normalement. Ils étaient bobandi 10 000 bokiti tina 100 francs pour na rara bozwambo te. Mon nzambe aye po yoka message aye te po otekile loko po lesai Jésus-Christ a panza ba nakata temple likula oteka ba oteka biloko nakata temple yango na Jésus panza bato et si ka église eza pona mwana nzamba yoka maloba nzambe eza place osala ba vantité wana pona ngai. Mais que musique, on sait que la musique en Zambie, il y a nos frères Jonathan, musique no pe alelo, celle pe CD audio. Oye na on église na bino, obeti, ba na Nzambe pona ko sunga frère Jonathan Chanda, CD zali après culte, to après concert, o ko somba peut-être CD na 2500 pour soutenir mon salaire ndeko. Yebisa biso na. On est un business à Libanda ya producteur.
Et ça business nangate. Moi je suis un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu. N'a jamais côté ban nzambe ba cédé. En plus ba concert na beta gratuit. Na auto beta concert na Goma, ezaki gratuit. Na beti na Rwanda, na Kigali gratuit. Na Kiego beta na Tanzanie, na beti gratuit. Na ye na Uganda, na Kampala, na beti gratuit. Moni. Na ye beta concert na ba Congo. Na Kimpese na beti gratuit. O na yebeta na Kisasa na beti pe gratuit. Donc ngai soki producteur na yeto ça na pour producteur ayara na oyana na objectif ya business. On est comme ramsus. Mais na église na osala monte na boyi na betama. Moni et là frère moi psinga oh yangwana yum to na église amne parce que église amso comme na semi. Église semi. Na pesimbote na apôtre Louis Esther azana États-Unis. Il est visionnaire, donc il est nango. Donc avec une vision on a SMI armée de vie. Donc biso tout ça justement il y a côté il y a la compassion, amour, travail. Faut moi nzamba ba ko travailler et puis ayeba kozana amour ya église naï. Donc tout ça on a te pona côté kalilo banzambe. Donc c'est ça. Naïbi ke bat ba olobaki frère participer à gibwe. Te biso tout ça pona bongo te. To tikalika ndenge wana ti mukolo nzamba obenganga. Na tikalika musicien chrétien pona oyembela nzambe. Donc chrétien musicien plutôt pona oyembela nzambe. So côté ka woni comme ba politaire. So politaire za posa atekanga. Aye ateki. Mais ngai na osala ngote. Donc c'est ça. Voilà, tu comme cochité na souka émission na biso déjà la régie la bas Dieu donné à ABC biso de comme cochité. Vraiment je salue celui qu'on appelle Rick Monstre, vraiment le grand réalisateur, vraiment ma moté pele bisco zali. Comme cochité na souka émission na biso. Mais auto kono ba question mo na benga ngo ba moment fort, ba question mo ko fa o mingi je manko nga jonité alinga mingi na émission na expression des artistes. Papa na biso Jonathan Kanda lelo s'occuper batué yo lelo penza bazu batie yo na musicien lokola babengi papa na biso Michel Bakenda yo pe nae ngana isani kasi yo pe nae batie bino pe lelo pe bobeta penza babeti pe ki pe voix pe yo nae lelo pe botem pe bobeta penza yo okobeta nde yo place no pe on dirait que batie ba ya on est à Manzambe. Frère Michel Bakenda habite à musique religieuse, ngana habite à musique religieuse. Attends que ngana na zungolute na zoloba. Il y a 31 ans de carrière. Oui. Il est à 50. Non, frère Michel a oumeli la musique. Abimisi azaki na so 4 albums abimisi tanaki na Salem, l'église Salem. Abana osala de album na mais banaki kozwa chance à osala succès. Moi taba écouter na trésor kabwe nde ayi sala salelanga bolamu zambalola salanga bolamu nde sala succès tu vois. Donc même José Nzita hein nga moseka na batela nzoto album na wana et ko na raté et ayi bandela. Donc ngata 31 ans eza ko pour latin eza justement que tant nga eza tananga so ba juste to beta to beta musique bat ba o sepeleza public. Vraiment la régie pendant que bomangate baksenga mo minti on ndambu et c'est la penza bien vraiment Dieu donné et c'est la penza bien papa Jonathan lelo ça musicien chrétien musique anani oyo kaka à part je dis ta poto lobby ki aza mutu na penza tout akao autant que soka comme les musiciens chrétiens musique ni oyo kaming à part je dis Mike frère Mike ndeko no muluba yango oyo kaka te on a muninga na ngai tozala na mon frère moi to baine na tango pasi ti lelo tozana frère Mike Kalambai na piombote sikozali sozotala biso. Voilà, papa Jonathan, message à Soukani, no kopesa bana nzambe bazolanda biso partout dans le monde. Voilà, au pe bazolanda biso lokola architecte makasi Jafet Mungongs, la famille Gerembaya, Botrick Gerembaya, Lance Gerembaya boza et belé makasi la famille, je vous aime bien la famille Kunga. Bazolanda message no nino kopesa na batu tout bazolanda bayoka lokola za mosele nzambe ozali pe chantre musicien
chrétien vraiment message na yo ni ezopesa bana nzambe bato nyonso bazolanda biso donc yebisa bango malobo na posa ko yebisa bango poète to komi na suka émission na biso na pesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristo de Nazareth. Donc na kolingaka bo soutenir musala oyo parce que nga moko na kokate bino nde mutu bo sala ki ngana yebana surtout internet bino nde bato wana potonde bango nde mutu babandaka kotombola so bato à part nzambe bango. Donc na sengi bato nyonso ba na monde entier frère Jonathan Yeyo c'est mon tour ya wana ce que moniki ozana posa yanga ser nanga Jonathan Zawa a repesa ba coordonner nanga pardon ba coordonner nanga nyonso ils ala pas ser Jonathan. Donc si on a besoin au mikotia ata 100 francs na yo au sunga au bengi ser Jonathan a au benganga ako yebsanga. Donc na pesi bana nyonso ya États-Unis mbote mami sa Estela Ozana na pesi papa Ozana docteur Ozana docteur Ozana na États-Unis Ange Bintou na France Divine Bintou Trésor Mapamboli Blanchard Alama yana ngai Gilukoki mon pasteur mutu apesanga maloba ya Gilukoki na famille na papa na ngai Derek Lukoki donc na papa Emile Ngalula na maman na ngai Lou Tester na bosa na te mama ana nanda kuna ayipala ndamimi mama Arlette Ngoya mbote na bino na bana nyonso na biso mbote na bosa na te ngina c'est mon tour parce que c'est mon tour na bien ngote tournangai lelele elongo na zambe tournangai lelele bato babali basilisi mabala te o yo pe moko ezali okobala bato bakobeta milolo beta yango milolo beta yango bien bato basilisi mosala bakangi pe basumisana te o lobi okosala bato bakobeta lope maboko ezalaki tourna yo pe obala zambalola tourna yo pe obunga elongo na zambe tourna ngai lelele oyaye lambe tourna ngai lelele bino na sombote na bino. Voilà, merci bien, merci vraiment à tour et tournangande angoyo. Et comme il tournanga vraiment, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui et expression des artistes. Je n'ai pas oublié de saluer celui qu'on appelle mon boss John Osimao depuis quelque part. Moi na poto ya tongo vraiment merci bien, merci na bande konyo so balanda rabiso, Dr Alain vraiment mamote belé bisika ozali honorable Willy Pelenda, honorable Bernard Kayumba bino bosa batonangai vraiment Ulysse Kimougne coordonnateur binomo boyebi kamarambango ndenge ezalaka vraiment sans déni vraiment bombote belé bisika bozali. Nous sommes arrivés à la fin, moto nyonso na posa ko soutenir le frère Jonathan Kanda, contacter la soeur Joanita, à couper ses noms à coordonner nyonso. Pour déjà tu as bisinga a to tongi bino boke et bisinga comme secrétaire naï. Donc mon mieux c'est pas dans avant nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Veuillez vous abonner massivement pour que bozanga émission na biso te bozanga ka émission ya soeur Joanita te. Voilà, je salue tout le monde bato bazaki présent na pona ngai Dieu merci à Kaninangai. Dieu merci, merci d'être là derrière la caméra. Pour image kitoko wapi lengo wapi. Bye bye botika na bongo tata nzambe tokutani mikolo mezali koya. Bye bye.